Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans l'émission Tout Solo la Bible. Lelo nangina lobela, sagesse. En tant que servant de Dieu, en tant que moi Nzambe, il faut bon de la Nzambe appeler ça aux sagesse. Et ça n'est belé même servant, serviteur de Dieu, téléma, simba, micro côté, mais sagesse exate. Toye bango tant problème eye ndoko comprendre muto aza na sagesse to aza na sagesse te intelligence eza sagesse te Salomo la nzamba pesa ki e sagesse po eyebana ke Salomo azalaki na sagesse il fallait problème eya Salomo ayeba ko traiter problème wana nde peuple comprendre que Salomo azalaki na sagesse. Serviteur, servante, pasteur, pour apôtre, docteur, pour Eva, senga sagesse. Problème est na sa makolo na yo, bat va comprendre que non, muto azalaka na sagesse, servant de Dieu au serviteur de Dieu, Dieu oyo azana sagesse. Mais belé, j'ai compris, bazana sagesse te. Problème est ba matisi mapeka, ba monike bango bazan nsambe. Maman, papa, muto aza le plus fort na monde oyo ezaka nzambe. Biso bata mokili toza limité. Okomi mono za makasi lelo, lobi, nzambe kamta yebi. Sagesse eza clé. Sagesse eleki intelligence na ebele. Sagesse yango nde esalaka mutu bato baya ba comprendre que non problème na nga na kende partager na moto, problème na nga na kende na solo na moto. Ebele baza na manque à sagesse. Obengami pasteur, obengami apôtre, obengami nini. Mais sagesse ezate parce que problème se présenter to comprendre.